photo ban Afrique masolo ya sika bedi masolo ya sika image ya Congo nanga moko mama mokambi boyebi bwaka ndobo oh vrai mianda bwezaka ngai mais touro na image ya Congo na no basiti nyonso mais touro botala pe na mibiso botala na image ya Congo bongo bozije botala na biso bopesa biso na chance et bongo bozije image ya Congo babi masolo tout osala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo botala musika te bidi elenge ya pembeni no boy to tala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango. Voilà, merci à mes internautes qui sont sur et puis ma que ça toujours confiance dans l'image de Congo quand il de masolo à sika masolo muzaka yanga na grand joko yemo ayebi babi héros de l'ombre merci na nous sommes ça la pour la biso merci na yo pour Maréchal ça yo moi to komanga muzate masolo à sika yango auto la serno image à Congo bazo tuna image à Congo ni yana kati na semno nyonso izali boza aussi pela déjà pour ngamo na zali. La bino maman mokambi on a démarré toujours comme même l'information zino lukuni propriété privée yo yebi malelo batu ba okamwa ye na ye ba kuteli ndenge nini ye na ye ba osola ndenge nini melelo za masolo ya biso na biso ba nani bo ye ba mena na mutu mono na présenter bino lelo azara mutu netima meto ye ba ya boni naza bien. Et maintenant, on a une vibration. Tu vois, on vibration. So, on a une comme journaliste ya monene ya RDC. Journaliste ya monene. Oui. Peut-être eux là image à Congo. Moi tant to lo baboy, image to na image à bien. Ya mabeto bolo. Na boaka. Wera jibe journaliste ya monene ya Congo. Erreur bato basala ka yango wana wera soka boaki ya comme journaliste ya monene. Wera son ala wera asala na musala na ye. Vous comprenez? So itu est-ce que ngam nana ke senga ka wera boaka ngapo so de lo bato ba liberté ça pour boaka ye. Biso ne tosala ba musicien. Biso ne tosala ba wera son wera ko ma wera. Jiba ko ma jibe. C'est journaliste le la Berthe Djong. Donc so ina na bezo wera boaka ngaya na ngokutu le wa na ko kende inde ba muso ba jela ngo ba kiside. Mais ngai do moto na Nzambe ata wera son tine na olo ba wera son na ebina na wana grand prêtre Berthe Djong moto na Nzambe. Kozana ni Prêtre moto na Nzambe. Berthe Djong. Kas. Ah, na mona kale Berthe mo bungi na TV bungi penza mo mikolo na ba émission na nomo na mono na mono. Est-ce que bena so na tuni o ya lo ba na tuni so na lenga polémique. Kasenga ni na yambi otika na tuni na kaote Berthe. Bon, na ebite mutu ya koloba amoni nga kala lelo na TV est-ce qu'il va no bien mutu mususu na TV na le kamiko na yebi la émission na mo te na zo mo na yo te l'émission musique na mo mo ba tuni susu. Nga sala ba émission na ndenga sala biso to ba to yebe la vision omoni biso le toza bobi TV biso do sala ya TV ya geono to sto ba do sala émission musique ka pona na boka ngapo kinga na sala bobi kinga na sala biso do sala TV ya olu kambon olu ki la Dieu merci jonga mo ala pour azanga lipate to changer marambute to zana biso na TV be émission ka nde to salaka to changer lo roté pour émission musique na mo note te émission musique mikolo na doser pour na mo na mo perte du temps trop perte ya oyamba ministère mo pisa wa ba nouvelle et la perte mais la minute so tali transport oyo ngana okende na pesa na kepa wera posa na émission comme wera des oya mingi so na bando na ba juna big one baba ndeko na ba jibe piano transport on a pesa o jibe o pesa na yango ngapi na pesa jeune pas ki afuta les images donc non mon non moi perte patron te Berthe Djong journaliste olo ki mambi banit transport o pas tu na mo peut-être bon d'après ça ba transport comme les patrons ah c'est on a eu terre
patron kaba mopao mokonzi maone babo ya kipatrote yo boyina ngana nga Berthe Jonga moto na Nzambe un journaliste en RDC moto na Nzambe beto banda wapi musala TV pina ningo banda TV na banda TV yo na banango kala ya kusangana te peut-être nanu banani na banani na botamite ngana banda TV na nga premièrement akenda banda ngona ifasi vous comprenez po TV ba yikola nguna yale bamutuso ba yako lekula ono na kutana ina Yvonne Jouana na senge pesa nga micro na batuni bani mituna comme journaliste te ngana banda TV na ifasi na longo ifasi toyokuta na siko na grand prêtre Zakari baba basui neto banto koti na mulonga Zakari baba basui pour biso to obo ya tito nga obo ya Zakari te malgré ingratitude bo kimeni bo sande bo sala te biso to kima Zakari te o kima Zakari l'action so Berthe lelo alongo ake Congo Presse Info ou bien akomi na RTNC ce que faut eza ko kim te bo kimya ko kala avant ba Congo Presse ya ba RTNC wana ya upanzana ka déjà pas tu vérifier à nzela na ye ken que abimi côté na ye Jean-Pierre Basasa la côté na ye bozam belé ba manda ba tu belé belé bozala ka te mais so Jean-Flix le la sala ndemo monaka émission no ile kana Mercure wana ezati ka kima Zakari ezaka ndenge mokili ya na vie eza rencontre na séparation so bokutani mo bokoza na pe oya olukabu donc côté na bandela yango wana toyi na antenne A horizon 33 RTNC 1 après RTNC 1 toyozonga wana uzosala to uzosala ba stage ka est-ce que nga stage ona ngenga kendo sala nga na oyo so na yekola TV na nani so consiste na ifasi goyo sa stage on est à stage T on a osala na salaire baba musala TV est-ce que salaire ça mtu ayebisa oge ono afuta magao chaque fin du mois ata nani a kosi mais to se retrouver les images à Congo faut le moment bosolo mais to se retrouver oui vous comprenez na kusenga senga te mama banga serimo pe ngapi na se retrouver na mabanga po na hivi na otanga na ifasik na boka mtu moko afutela nga minerval nyos so na madogo ya ko boka mabanga zani ngande na mona ngo système mabanga na okendo vandela mutu moko banatongo ti 18h olena ke l'image donc amona ngo taille bele RP akoya websa akoti pe komi voilà muka problème ono alala azo pe manana mais bo c'est la 2000 francs elle bana ngo boaka ki yo mo moni passe na TV na ba projecteur o boaki mutu grand prêtre net ngande na mutu moko na opesa yi soko ulingo boaka yo se robando se retrouver oui sombela mutu kanza te mutu kanga ngara we songa na somba ngamoko Berthe Jonga mutu asombela mutu kasoka zoyo kanga obotona topona we soge mutu te mais mutu asombela na mon na websa oui na pesa oui en tout cas obwaka kare sala bien mata soli na tangela oui vraiment en tout cas ah bon na olinga bina ka on ne sait jamais ça image à Congo tala azana Congo te azana Congo okabe mona poto mona Kenya po kuna nisika mbongo yokuta o bana lwa so na besoin vraiment na pesa oui te okwaka yo pesa mate ti ngala na besoin na connecter yo kuna te ngala na connexion na kamsika mena na Paris na connexion na fils mata c'est vrai yo kwaka yekala bongo na obwaka ite mena pesa yo kombo na so lingi pesa kombo na Jésus Christ de Nazareth so obwaka yo bando se retrouver fort na oui nga bwaka va imite bona osa mascarade bakisi bosimba sima donene bato basima bakisi bamiyebi bantire banene omade bato bakenda omisina bakisi o kwekota o kingani bo bana se retrouver on olala no pongi te ne biso dolala osambeli kaka oyebisi Yesu mais kombe fan na lelo yana masolo nga po kombe fan na ka mutu na yebisi wana ne kula fan sa kombo na ngo moni Berthe Jonga biso to ya bato bele okota na chaîne obwe bando sala émission mutako kama mutu akomi kuna ndemo do bate bele bandima bate kisi kaka bino ndebo induire bate bele ba olanga biso na bere po bokroya kana ngo trop et salama eza obo yondeni mais salama mais net ba biso yo ngana mona kango sans effet
pour qui c'est comme mot et pas été ok nani na nganga mabe nga nganga kutu soka yebi ka pesa nga kiss tout finayo ils ont kiss na yo peut-être on lelo sali ce pays la Xeni Congo Presse Info CPI à communication. Il y a le Canada, moi, on dit que Jimmy Mukendi, on dit pas Zakari, Bozu, Moto. Tala Zakari, banana, bilo, mais il y a fouli, il y a la facile, maman, vino tout, panzi. Pesi vino fièvre. Et puis c'est banane. Babino, on va discipliner, on va tenir bosso. Dans Zakari, qui n'a pas de fever. Na benga Zakari, tout sur la na, il y a des tout sur la boue, et tout ça. Mais on t'aime, on sur la sico, on sali, maintenant, on s'agit n'a pas ça. On doit fièvre, on sali, nazala tena na Zakari biso tobanda idéologie ya lingala facile nazopeta yango lisolo na TV jimuke nazalaka te ngala Zakari kana ka touto lizo 33 ngala Zakari kaka seri wana tozana bapacho na banani mais jour wana ngala Zakari kana ka Zakari alobi na obule na sala mo lo mo ya lingala yekuta obenga mo lo mo ya lingala po seri wana bazo tumbola Zakari fort que ye aza journaliste te aza nini boye na souci wana Zakari présenter journal mo na no réseau 33 5/5 alobi face la bon mo alingana babe bo ezala bien na opesa ngo indubili ti indubili pas jour mususu pas créer ngo pe no réseau 33 ti ndenge yako kuma seri mo ba kangi yango pe et ateka ono bisone to banaka makambo wana donc ça va moni le nom non mais elle on est là yana ngonga na ngoti R datangi première a commis na 6e on va continuer na 7e on classe à 7e mais on va continuer na 10e na 11e classe à 11e mais on va rater pardon voilà raison ils ont raison c'est pas la communication ils ont les lots obi regardez ba courage ndo ça na on est c'est petit ça te ba oser ndenge bina ba journal ngo koma wenze est-ce que wani zota mais on va les kits bon biso to vanda idéologie wana ngana we bisayo mtu apesa gu ya kamambo to zwa do auzwa bulu ngana zoyoka o comprendre ko felo midalo bani nganga so apesa okis on apesa onyoso te on comprendre so alobila ngo na sens wana il faut atika la moi nini mo bo la soke donc jour za klazo zwa bulu wana ngana zalaki wana donc ngamu taliboso na zwaki idéologie wana jour wana sikona bato bayola ndelango esi bayoko telango na sangana na loyingi ayika ndautika bu ozopo ya bango ozo dimine ba na éviter ça ozo confondre les vitesses na précipitation kobo eza wana te nazolo ba makambo ndenge eza ndilo ko linga vérité te pour nous sommes dans une vérité toujours blessante na RDC c'est pas bozani maman mokam les alliés journal soki d'aigle soki tam ne ba wana na tala na TV wana ba journal tala deuxième eye eza ebele place ya CP zapi place ya CP eza na RDC ba véritable inquipa eza biso bato bakibana bango mamba bato tetino ya faire kipesenga bango e comme sanga mabe c'est trop du magoye ba même ke baleki yo ba mana moi kale puis moi baleki na mo kombo ya journal CP ezala na kombo ya journal na ndenge nini na kombo ya journal na ndenge nini na ke mso bacha ba lettre belé na banini na bango na ndenge ga ya kombo ke so ke reportage mo nga na mtu ya CNN nga pa na tangi na kombo na za mtu alinga la fasi est-ce que mtu ya CPI pas côté ma denga na mtu CPI ba bi CPI faut pas tout na CPI mo ya nani ne ba tout na image ya Congo mikolo ma ya sika ah oui o monde olobi ba tout na ngope zana no ya sika ndenge biso pe za ya sika mais sika bato ba yebela po moni na RDC lelo Berthe Jonga beta kali solo mikolo nyonso ngaso na chelo kolo na beta potote so na koti domaine bokabeli ngango to yaka ma idéologie ba musique wana tango biso to bana na canal Fitir po na sali émission na Molière TV batebele ba yebi biso to bana Molière taliboso ba l'excès émission na Molière biso Molière TV o ya papa ne balem biso to koti masolo série wana vient le malem bazo boya mamba ba musicien Congo biso to sali émission nga na Ken Piana
tozozwa ba musicien musique américaine Jackson na banani série wana kuna nisali en plein ndinga lelo te tozotia yango bato kubayebi na bango te mais tosaleli yango kaka biso ngaso na chelo ko na tia na musique masolo evanda na yo créer na bite na mona ondire bato nyonso baokende kaka boye tosala émission moko toyambaka batradi etumbwami bamama Israël bango wana Berthe Jonga yo bula bite batradi ka te ba existaka na mboko oyo ba médecin moderne pe bazali usali boye pan na banani bo balo sa yo ngai nazo so nga place na chaka lokole simba kaka donc so na ebeta ka potote donc nanu ebeta potote ba poto ba ka magarso munoko makasi boye te ba ko ka moite ba munoko makasi ba yebi moto na Nzambe na mona akutu ba texto ba to belé na ba SMS na mona na Facebook a Berthe Jonga kutu bango ne bafungo sanga Facebook ba yebi sanga Berthe tindela biso ni to sali lo sports ba mailo makengo na ba Paris kuna donc tindela biso ni to sali lo sport po chalet wana ngoko to donc to comprendre te ele kana ngana kini kuna mais on dirait osala na miki c'est mo mo esa te wana CPI na ndugu yango na wezo CPI ndenge wana omona yo moko bando bosa na bato wana malembe ti obosa na journal yo swana ozotanga wana ti o ko ni journal ngani evanda déjà ebeta ka ba anniversaire kutu no ma misie ba ye bato basoma bien pour l'anniversaire journal to bosa na ndenge papa mama kusoma ba bien na anniversaire ba journal eza nango problème te mais biso to travailler musala biso to sala musala olingi mamba te toteka banini tosala bakoteli na ba musicien atoteki billet bon so na lobby on a lobaki 3 jours après 5 ans oyo ba journal nango esili nango po kote bokendo simbela mutu wana kangi na clé no ebangisa ngai te sanga courage mingi yango wana basimba nde angaye Berthe Jonga ebi ko lebe lo mo capitaine basimba ba okanga ba banani yo ntolo bonga banani basimba ngala tangi koma mutu nazoloba nde ngai moko je suis en train de raisonner à haute voix so mdalinga juger raisonnement à haute voix kai na lo comment mutu osala banani na journal banani na journal ya CPI osala banani CPI na ba surprise okuta ba fille ya bien ba joie bien bazawana donc mais noir na CRT mais noir ndenge ozo simba bino ambo ba omoni ba bloko bino bolinga ba mais noir no travailler na nini po ba mise ba no soutenir nga ma bloko wana ya rate nga na osala nde musala mais noir ezate tango na lobi na chelo ko to kimba la mo Berthe Jonga moto na Nzambe un journaliste en RDC lelo so mtaboyi lo ba boya motema moko ke no aboyi naye mais na grand boule pena donc so atala bino moto na Nzambe ala moto na Nzambe combien d'années déjà dans ce pays on siko so compter bane tout nanga ba combien de mois bango basali bane biso mois so mois ba mois nde rendement ce pays n'est beaucoup de sous dans le terrain rendement la vie bon la vie ça va ou ça ne va pas yo so mona te wolo ba no pe que non na opesa exemple bien médicalisé à côté ngama est-ce que so mona vite ba panzani pour renaissance il a créé ou bien imana ba panzani pour renaissance basali non biso tout toi kana monde ya Nzambe ndenga yebisi yo soko lingi na pesa yo déjà faut boire ka so boire ka été ba ba tususu ose kumba Yesu patanga ngobo yebo moni bino ba binzambi na ba pasteur na bino lokuta nzona obo nende kutanga kumba Yesu yebisa ibi natanga ngobo no ba pekisa yero sala sena mambu nayo kumba so utange bebiseli yo donc on vient de voir mon côté on a fait des caméras o journal mo za kambila ile kaka be machine na maboko caméra moko mais au moment où vous autres na question na c'est pas pour vous autres na ngopo bato bayeba yo moko yea moi to filmer pour plateau to zali ya CPI Congo Presse Info moi yo mon biso idéologie na biso aka to ka sima drapeau ya mboka o talaka RDC mboka ya révolution de la modernité ma ndenge ezokende en tout cas biso to lina makasi en tout cas c'est bon femme na ye
makambo ezokende déjà betara yo ça déjà entreprise na yo ça va ndenge bien mais bien toi tout ça bien Congo toza bien voilà Congo toza bien RDC mboka moko kitoko ndenge Berthe Zonga alobi merci vraiment image ya Congo tozo continuer je crois Berthe Zonga pour ça tu as des 3 personnes bon tobenga tondima CPI bato be baza oyo kabe baluwe bazanga na balabala o bakana CPI est-ce que koluwe bato na balabala po baya osani obangisa bango non bato babanga ba apparence nde ba aventurier biso tobetaka na biso partout oh omoni nde eza boye na poto bayebi ke CPI ya communication bato ebele mpe baa nango kuna biso lokuta baimage na biso bemiso mosusu na bangola baoteka CD no na wenze okamwabi oh CD na nga voilà merci na Marlène Kasanga leader wa naturel na yo Nicole Vang 5 kg Joyce batutu ya groupe le parlementaire na pisi bino vraiment bambote sika boza et puis tozongi Liberté Ntonga na équipe na équipe on tomonika des maman papa babo kota non eza pas maman ba kitoko Liberté biso topona na biso ba o fo chéri envolanga na volanga te oya CPI ya communication Congo Presse Info okuta CPI oui bon bana minoko baloba kombo na ya CPI ono te CPI ya communication Congo Presse Info tozwaka abréviation ya bakombo ebanisi oui Maman Boni Bien. kombo na ni Comme on a Chantal Kabuta, journaliste à CPI, Congo Presse Info. yo moka shwa no salim malamo kana CPI Le journal est professionnel. o ti wa tene Non, c'est facile. Non, c'est facile. Licencié là, est facile. ah Oui. nini Licencié là, est facile. licencié na ipati ko talonga na CPI Le journal est professionnel de Naïsoka. na lingala Il y a Lingala. siko nyonso osomona mbongo baolela na français nyonso yala osalila yango na lingala osala essentiel ebota système yango tozosisa nango déjà na Liberté Ntonga shwa wana ya journal ya lingala parce que mama ope uti fasik bonjour Bonjour. boni Bien. yo pe uti fasik Là, c'est ma apik oui aussi c'est apik maman ce pays oui stage to msala pena mama stage. Elle est où ça? apik maman msala pas boni journal lingala bani Et pour moi, c'est là, non? Ah, c'est payé en tout cas. Ils ont journal professionnel. nde bokumisa yango baprofessionnel Eh, soki biso iloka solo. bajournal eza ebele Eza ebele mais journal ezaka moko. na bino kaka Ah, assurance nimba wana wana journal moko kaka ebele bajournal eza na kaka assurance nimba eza wana CPI C'est un CPI à communication. Donc, il faut un journal nyonso omoni qui est à bongo bongo. Nous on va CPI à communication. Dans ce qui journal nous a malam te faut on faut CPI. olongola ndeni Faut la circulation. Et puis ça déontologie à effacer qui n'est pas ça biso. Donc il faut journal et professionnel d'éthique. ya baprofessionnel na bajournal nyonso ezaka ya bino CPI à communication. Peut-être pas une zone ndenge za lingala, na RTNC. Ya lingala ni kati. Journal ya lingala eza. Banani ba pesa ba professionnel. Peut-être lingala na ndenge ba nisa. Tulingi ko to valoriser mboka na biso. Batu nyonso te o bayoka ka français. oye na blog na ona je vous salue tous les Kinois mais otie biso salite mais lobaka kaka mbote bana kini modeba koyambelango yango omoni mpona koinforme bato bien il faut na langue oyo bazocomprendre soki omoni bible lelo ya lingala ezali ya français ezali ya anglais ezali ya nini ezali mpo motu na motu acomprendre na langue na ye soki ezala motu nyonso oyo totanga yango kaka na hébreu mais équipe yango eza équipe ya baprofessionnel bino so bouti facile bokosala mo français ndenge toyebi facile français sikoyo d'après yo différence ezani entre ya français na ya nini yango nde bakokotalelaka yango soki omatisi makolo na likolo ya mesa bien ovandaka na kiti ndenge normal mpona yango nango différence te nyonso kotalela yango kaka ndenge osimba télécommande ozape okomi na CPI ya communication bandotala yango eya teke ono oyo ya français ezalaka ozape na clavier po otala yango non eza communication facile même bana kini
o bazana miki lelo elle bazotala ata image ya Congo awa na lingala soko tsheka kotika mambo au français mindele bautanga bango yote na nini na mapoto kuna ata awa na kini mais soko kotika na lingala lango tu comprendre facilement on se communique même à la maison na lingala nga bana osala obi dessin animé bana bulu to sala yango mais na boyo tanga ba komba ba konzimo abenga alobi nazana bana nanga na poto mais na besoin ya DVD ya bana bulu ya daduna pichu na besoin ya DVD na yowana to tindango na tindela bana po ba yekola lingala po donc en tout cas vraiment na omono ozong sanga na autochtone. Donc pour te dire que mambani on va mettre les gars étape belé na on se rappeler na ba mususu ya bana boule na bani talaka lelo bana boule mo kili mo bima tala ba dessin animé alinga de belé lelo na Congo oh bato ba bandango ya kope butimeli kope on ndiye ikaliza te pona wali biso ke o mon neti bana boule biso to monela ka ngoli boso nini bimanga na ngona nte to bimisi yango lelo nga biso mo kutu so na lobi boyga na TV o biso bato bana bana bato bagoba mama bana maso bazana alors yote yote po bato baleka liboso to lokola to moni ke ba kope nyo to tika ngo ka boy bato ba o lekela biso na esprit ngo mo biso to bimi mobimba système akengedi les simbité lelo ce pays ya communication Congo Presse Info véritable mobimba to comme déjà na suka ya image ya Congo ya lelo Bertrand Zonga ce pays ça mais ba journée pesa ebele ya pona yo moko so le ce pays lelo elekate soki na lobi lelo sepe eligate na kotala lingala facile na kotala CNN na kotala nini nyoso ba journal nyoso oyo omoni ono ba pole to tala ngo elika na TV ndakosa yote otala ngo elika na TV to pona o s'informer ko s'informer ngamo na informer ka bato ko s'informer na komi ko bien ndeni musana na sala ati lelo nde yabo na ko travailler na yango pona komaka partout. Ce qui s'est payé les loups du problème peut-être à révision mutu ka o mo matana ngo ezati to yo mo po beli to bozi kokoso mo ko sans effet kokoso pe sans effet la kokoso muto na oboka mikolo nyonso Jésus Christ tala nga makambo mamba ko bela donc au monde des abou équipe za munene ya kusakana te ba papi mindele ba Eugène Pang ba Gilles Mbal ba Dieu merci Lukula ba do ba to base belé c'est payé lenda ya te ono muto soki esali boye nde kote kuna esali bongo Thomas ndinga ya ko répondre ba obi Thomas wa bele na kena suka mo ba mususu nde ezala ono abando bele na kombo ya nini biso ko Thomas mutapota ka Yesu but na ndimi c'est payé ba Thomas Yesu lokola c'est quoi mbalanisa troisième jour tu dois bien à 3 fois Thomas na comment na Bible ba Yesu wana ya ndima c'est pays ya communication tindengo ozokota doute ozotuna bituna Thomas andima yo leki Thomas ba doute Thomas utaoseka Thomas kutandima boyo so boyo Thomas onani oui Thomas apôtre Jésus apôtre Yesu azongi na ndinga molimo oh mama yo zomona bakabuka na musuni boy bakisi ya bobwanga ni na molimo te on eza kisi te mais véritable qui c'est un Seigneur nana kosi yoki nini eloba ta jumo papi mindele batunye yo simba kisi na simba kisi na simba novalgine na simba aspirine na simba do bakisi ya simba yango wana mais oyo ya bino noni ngango ya pesa kisi tu fina yo o mona nganga zala kate yo ndo kudo fina yo to kena ufuka melo fungo finga mais Yesu ah non Thomas en tout cas Thomas banane batinyo so considérer on va bien considérer net banane nanzela na bango ba mona ete biso le considérer na biso muté consultation le bato ke ba médecin pour nous peut-être on a to comme vraiment la suka to comme pena la suka imaso Congo le peut-être on va le kana combien de chaînes de ça na Congo to la chaîne est belé la chaîne yon so Congo tu as ka to so RTC1 la chaîne yon so bolé mais Jésus mais Bible Jésus a le bien non le déceler ba rotindolo banda montage ba rotindolo le bes ko ngo zo le bonge Jésus ndem ka ke toucher mtima na bango batinda mo soki mutu akotinda ino mo senga te Jésus a bima matema na ba ah bien
Ndekamba matolo wana ono nini. Moi j'ai mis confiance dans ma matolo. Natika musique l'émission musique pour na nini. OK matolo ko poto. Je vous beaucoup d'itala je vais se béni. Ntabimi amano pon. Yozwa 20, yozwa 10. Kuna vérité zwa 30. Oyo tala 30 angosko ebandeli ya moi. Tisu go futela ka pale. Yo mo mitalo binzambi. Osuki na nzambi. Yango nga na tiki nyonso na bi pardon. Ata nini tuchaki eliga na nzambi. Soki mutako tinda bestseller atinda naye. Biso to boya na biso edite. Malolo norazo ka biso. Merci beaucoup na soutien à bino bande ko na ya France, ya Belgique, ya Suède, bande ko baza partout au balobi Yvonne vraiment go to kepeka bongo na image ya Congo. Esengeza anga ya Berthe Zonga ndinga nzeme ko za invité na nga le pito solo na ye na ba mama na nga ba pesinga petana bango basi kitoko ya ifasi. Merci na bande ko to ya ina ba bi ifasi ko to ba tombomi mais na opesa merci pe na opesa mbote pe na ba collègue na conseil na biso olingo pesa nga po biso idéologie ya robotolo ti lelo ya la na ngokaka ina journal journal te moto na kana mama nga tikina mama pesa mbote poto comme na biso na suka na pesi mbote mingi na Eugène Pangu mwana edito kwepa na good même Dieu merci Lupula Jean Vala Papi Mindele na pesi mbote mingi na grande sœur na ngai Meje Boto na bandeko na nga na famille ko na pesi wa mbote bisika bazali na bébé na nga Tegra Mbinzo na pesi mbote Beta Moussoussa Zali, toujours ce pays, Bakbota, Yomambote. Merci Maman Yvonne. Na pesimbote na internet nyonso, na pesimbote pa Judith Congo na France et pas collègue nanga Bijou Kusana. Lyon na pesimbote pa Achille Vunga na bino nyonso bolandaka image ya Congo, image ya Congo eza ya mwana biso moko ya mboka Yvonne bolanda ngo bibala mutala kaka biloko bien ezoleka kuna bino nyonso bato boza miki na pesi bino mbote na bosani te ye moko vraiment bazala toujours na nsima caméra Papi Mindele grand caméraman na CPI na jeune double cerveau good man na montage je vraiment te yaso voilà Berthe Zonga to comme na suka to clôturer na yo ndenge olobi so to clôturer so olobi to kende ti je ndika na bio te bato balandi biso bayoki vision ya Berthe Zonga bayebi ningo utaki peut-être bato bamona okala misu mpe oyoka kombo ti lelo bakomprena te bazoconforme peut-être na motu na masolo nyonso tosololi bato balandi yo baoki elobeli na yo bango mpe baojuge. Oui, un journaliste en RDC Berthe Zonga moto na nzambe ngai oyo so mutu aoloba ona na yebi nga te ona mutu wana yebi ete yebanga ngai oyo donc naoloba ngo bena yebanga ngai oyo napesi mbote na John na Big One na famille na ye mobimba là c'est basé na Londres vraiment bato nyonso oyo balingaka Berthe Zonga oyo balingaka journal télévisé Congo Presse Info oyo pe balingaka émission santé du moment oyo pe balingaka donc nyonso mais Eugène Pangu alobi nakomisele message epa ya papa na Eli Jokwempa alobi aza cameraman ya CPI ya communication awa donc aopesa mbote 4000 fois donc mbote oyo eleki ebele oyo aopesa tinde na olobaka mbote alors na remercie bino nyonso surtout yo ndenge oyambi biso lelo vraiment nzambe oyo akelalo na mabele amema image ya Congo musika Amen. donc ye mo ayebi ndenge atombolaka bato atombola yango kende kaka na ye kolanda no bato no moni ndenge nzambe efalo kende pa tanto kingani na nini boye te bapesa lumière mpo bango bambengaka balumière donc faux et archi faux le vrai eza mokeli ya lola na mabele banzambe oyo batangaka mo mingi wana bango ti Berthe Zonga moto nzambe papa na Dieu merci apesi mbote na bato nyonso merci mingi napesi mbote na Marceline Zonga. Voilà, Marceline Zonga. Numéro à Berthe Zonga 089 98 11 892. Bon, bao wana besoin ya kofinga nga na ndenge na osala musala kitoko. Soko lingo finga nga. Kofinga nga na telefone te na musika ono yo
biso to suyo to kobeta yo iloba yo moko na kobeta yo obimi biso mibale yo mobali nga mobali comme ça to betani Berthe Djonga 089 98 11 892 089 98 11 892 ou bien 049 82 111 049 82 111 même moto ya sepeli na mambo to loba ko biso to finga na biso moto to tonga na biso moto to loba mo vérité mo so tango loba vérité o ya glisser na mambo susu e bomba na po mambo e bomba na ndeza mabeko loba. Merci mingi na bino nyos. Voilà, merci beaucoup na Berthe Djonga moto Nzambe bala Marceline papa na petit Dieu merci hein. Dieu merci Djonga le petit moto Nzambe mais faut bataka journaliste ya munene mbuka oyo. Merci na yo pesa ngata na yo quand même na ya mayo Berthe Djonga ba yo ba ko sala karaboy. Merci na ba maman ni ba sali intervention na bango. Merci na bino nyoso bolandi biso. Na pesi bino pena merci ndi bozo pesa toujours confiance que musa toujours ça là c'est bon. Nengo bolobi Yvonne Hugo et Kosimba image ya Congo ya ngo to bi point image ya Congo point biso ba to memela bino ya ngo. Merci na ya Prince Monzale na Paul Mayala na Suède. Merci beaucoup na artiste polyvalent Victor Mukeng Talakakayo. Merci na France Boina Zino Lukuni propriété privée na Robo Sanayote na José Massende na France na Guylaine de Valère na Suède na Aigle Michel toujours na Suède et ben na Suède nyonso ils ont un changement de fréquence ndinga bien tozara toujours dans les bons. Merci na Kamskame na papa chéri na France. Merci na Malolo Honoré to c'est la DCLR Malolo Honoré to c'est la DCLR. Merci na Jean-Félix Basaza ata na Boyo Bolimbesini me buyaya na lekitikani Jean-Félix Basaza merci na Dadi Kaziro na bandiko nyonso ya CPI hein Congo Presse ni Congo Presse Info, CPI ya communication. Congo Presse Info. Congo Presse Info, Congo Presse Info, na pesi bino merci. Ndenge wa menga place la bino, ba mettre bazawa, batunyo so bazada, so meki Italie. Toko na suka, merci na ba internet union so toko tani mbalasima. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Vedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda bozaka ngai. Mais touro na image ya Congo. Botala na mino ba site nyonso. Mais touro botala pe na biso. Botala nanu image ya Congo bongo bozije. Botala nanu biso bopesa biso nanu chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout osala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo otala musika te bidi elengera pembeni no boy to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango